kala kolamuka makambu ezanga kate tolai tolamuki toyoki lisusu makambu oyo ya artiste musicien munene ya mboka na biso atika biso à la personne de Tchala Mwana Mamu National. Mamu National akufaki na nini? Akufaki epesi pasi baike ya ba musicien bayakite pour rendre un dernier hommage na Tchala Mwana. Qui avait tué Tchala Mwana? Tchala Mwana akufaki pauvre to azalaki na mbongo. Ndeko oyo abimisi ba vérité. Na lingi kolobate to landa yango biso na bino ensemble. Mama Tchala Mwana azalaki na chambre ya mbongo. Chambre. Po yali ano mucha mona banki te. Ano banki ba mi iba watu mbongo. Ano cha azalaki na chambre ya mbongo. Cette dame là c'était une grande dame. Mais tout le monde a sac à Gucci, tout le monde a sac à Louis Vuitton, azona tabou ba marque maintenant tabou simple et distrait. Au pédale ils ont trop frappé qu'on a mis sur bateau. Mama Tchala Mwana ateki mapango nyonso wo. Mituka koda simbisa na banyungu. Mama Tchala Mwana mara ulia na ndako. Wana siku Mama Tchala Mwana ndako luba. Ye muka mweko babina kuma ko regretter. Anako lubango epa na yete mais pas bandeko na yi. Akuma ko regretter ndinga vanda na mwana mobali oyo. Alors, en passant, je rappelle, le 15 février, il y a na Paris Grand Arena. Arena Grand Paris. Et pas wapi, Vangantama, les vieux Vangantama, ouais, l'ensemble de la forêt, à Kobeta, retour ya roi, n'est-ce pas, Schengen. Ngai tata sedek na kozala wala le 15 février. Yo ozanga, tozanga, te biso surtout. Ya somba billet eri yangoyo. Somba billet. Pendant le 15 février, et pas y a rançon de la forêt, retour, il y a roi de la forêt, n'est-ce pas, Schengen, à Kobeta Bongo, na Arena Grand Paris. Oh, Toloba quitté, Tolobi. Voilà. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopé sa programme oyo. Radio Lokole, Masolo, et pas wapi to kutalaka chaque fois pour na kosolo la makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai tata pelende na kotikela bino sikabwe na ngai na bino to la ensemble ndenge ba beti histoire ya Tchala Mwana akufelaki nini akufaki pauvre to azalaki na quelque chose. Tchala Mwana abanayi ko bomba mbongo na ye wapi yango to ko découvrir to la ensemble na bino. Suivons. Kwa beke na mtu mwa makasi abi na nyembo mingi akuma ku comprendre nga petit à petit. Mama Tchala Mwana azaki na chambre ya mbongo. Chambre. Po yali ano mucha mona banki te. Ano banki ba mi iba watu mbongo. Ano cha azaki na chambre ya mbongo. Cette dame là c'était une grande dame. Mais tout le monde a sac à Gucci, tout le monde a sac à Louis Vuitton, azona tabou ba marque maintenant tabou simple et distrait. Au pédale ils ont trop frappé qu'on a mis sur bateau. Mama Tchala Mwana ateki mapango nyonso wo. Mituka koda simbisa na banyungu. Mama Tchala Mwana mara ulia na ndako. Wana siku Mama Tchala Mwana ndako luba. Ye muka mweko babina kuma ko regretter. Anako lubango epa na yete mais pas bandeko na yi. Akuma ko regretter ndinga vanda na mwana mobali oyo.
Claude, donc le barawana, mon amour, je t'aime, mon amour a regrettera. Mais c'était déjà trop tard, bon aussi Silaki. Bon c'est Silaki, mon amour a comment qu'on regretter. Bon c'est Silaki, azaki suna chouati. Bon comme ça na 100 ans et ça na 1 million et ça nga bien. Désolé ça moulaye. Mon amour Claude Machala a regretté qui mais c'était déjà trop tard. Ce qu'on a raté pour ton information. Voyage à Souka oh Tchalamwa na sala qui na Mboka ngonini et ben ivoirien na Côte d'Ivoire. Ah qui na beta na anniversaire à Aïcha Kone. Ba to zaba na carte avion ayebisa ba ngonini. Tout na ba to zaba na carte avion. Abi je regrette. Pourquoi na zaina mwa mobali oyo? Mais esina koli na lembi boutique avant dakaka. Comment qui n'a pas tout ça là bien. Mbongo esila raté mbongo esili. Okompe no vani pe na parler bo mère abengyo. Ngana kabela cha mwana mbongo na ngate. Boy kwa ni pona Claude Machala. Poisson peut faire $500. En cas de Claude Machala $250 en pisa. On a payé bon na ngate. Combien de fois na pota benga bijou tindela nga 500 na so ba fufu pona ndako. Na nisa na utinda na tinda ate. Na bike emsu mutazana yo che mushosho tukambongo nani ba unité zate naza moya ko bimate emsu ngaki akengolya na bangana makangu nae yuzo mbongo pesa pona mama era ozo akabula on katikati apesi mobali nae ya zu 250 atie na poche anda pesa te parce que je savais pourquoi. Na bike azo fanda na nani. Vous tapotez live, bah on signaler, vous tapotez. Maman tu vas souffrir. Makamutu est bloqué. Kabla le fils à Longwe, Kabla le kanani Félix a su pouvoir. Balou babalingi chalamwana te. Balou aboyi chalamwana balingi chalamwana te, balingi chalamwana pesa penda Félix te, balingi mais chalamwana zaki pire. Mutu ya Tshisekedi le père. Balingi chalamwana te, balingi posa penda kabila ya président te, baba makamtu ya président balingi soit balingi a participer te, baluba bandeko na yemo baluba baboyi. Navandi nye na lobate mutu mo akota. Obila bilan ernos. Bande ko ni mo baluba baboyi. Nagumba ba serviette et ça le reprenons ensemble salé parce que l'école on a battu la serviette. Aka na vanda pose en 1 heure du temps. Bamu na kamena ensemble sala na vandi pambati. Obi kamena ngo se défendre. Bon ngé ama ini mabe. Jésus Christ. Vous tapotez live. Maman chama kuna ba souci. Attention comme ko mataye. Ba souci comme ko salaye. Mon souci boy maman chama na akwebisa Jean-Marc Kabundi et Jean-Marc Kabundi a proposé maman chama mais la Kabila Nzembo Félix Nzembo. Ndi ayamba ki Félix Nzembo pe to ko bimana ba réseaux sociaux boy et ça la pe mo ba moi succès non pour bobi ya so embedi. Il fallait que Félix a payé $50,000 Nambongo Nandenge a yembe la Kenzimboana. Mais malheureusement, Moutasala qui doit s'en Kabundi pe a l'ongwe IDPS. Donc, Nambongo, il fallait que maman soit, nous se bloqué maraté et bloqué.
ngana bina solana mama bi mbuna minzembo moko fa pesa ngambongo mbongo ngona keso na kozongo ndenge nini parce que moto ngabi misambongo wana ezalaki Kabundi oyo aza na prison mais Kabundi pe wana pe balongoli alongoli DPS na te susko na osala nini mais armo la taba souci asuni logote il faut foutre ndako batu chaque fin du mois oh ndako ezalaki makombo a Claude c'est tout à fait normal ozo vanda na mobali comment on peut se honneur contrat et bobo signer contrat na chakara Claude chakoma mobali na parce que pesa mo honneur mais mutana foutre ndako ezalaki nani chala mwana c'est Claude Macha le loko fumer biso ndako ni place afanda place ala la voiture na tambola nango a fumer biso vide mo melelo lo yate les biens mal acquis et au sala mère abadi ma souci na fanda ga binganga zaina vola na tuna utai wapi ona na voiture boy oh bijou mère azobela azakuta hospitalisé ngabi abela nini ngapona ngapu ba maladie ka ba tension ningi zwaka ba mama moi ma souci ba bloka mikemike eoleka nango amacha la mwana beli asali même pas un mois en hôpital même pas un mois en hôpital ndeko na mo mbala za na Italie mwana papa kulutu nanga mwana yacha la mwana mwaza Italie mobali abenga nga bijou to lukela mère mbongo to tindela e mère aza bien te etombaki peke non na chaki carte na banque carte melaki banque etombaki zaki na carte ya distributeur melaki carte nanga na carte ya sia weekend donc mwana zwango eza te fona zonka ti semaine oyo banda parce que j'avais pas des espèces à la maison donc on a une carte dès que fanda boye et ça un certain samedi na tongo le 10 décembre na sokoli mai na oki musala babenga na mama comme bien utani akomi na bien akomi ça va santé zongi gapi gloire à Dieu de samedi wana le 10 na sokola sokoli mai pe na tongo na lati na bondeli na okende musala poza ki weekend na ngafa na sala na monika téléphone na ngi soni na bi na ngwa benga ero na yamba na wakibat bazolela ngai bolela nini kambu nini mama chala mwana akufi na wote kana ba théâtre ko mama akufi ko to bien avec mama pona ye mutaboko la biso to bien ke ka mama akufi maina makila isilinga to bandi kolela akufi na kata hôpital donc toki na séjour au bien tu l'as moi fait depuis le 9 décembre même si tu as une nouvelle à matin le 10 décembre mais Claude Macha le week-end non mon bon ça fait le 10 tu l'as moi qui morgue bazola na kata ndako balala pa tchala bavanda pa tchala mwana ba nièce ne mususu bazaki au courant te que tchala mwana kufi ba o signaler live bo tapoter te ba o signaler kata kala mingi te ba o signaler makasi o bata Claude Mbakotia en tout cas bazo signaler nga live et au sala
botapote ba signaler pendant live. Babi live vous allez et prendre fin dans 4 minutes. Tchamon a Koufi tous les lits ndé na kena au salle émission na Marlène Kassanda na nina noli tambwe ba binga kinga ba binga na tout ça émission pour le match à la moana. En tout cas nous avons fait en forme et mais Marlène Kassanda encourager kinga apesenga courage bijou ya kai ou le bien toza wana bomba yo na voiture Marlène yo na voiture yemoko to comité na la plaine on a place plateau ya noli tambozala ki to komi pe wana l'état to fana to zela noli akoma na ndenge pe to fanzi na ndenge pe to bandi émission juste quand émission ni bimi Claude Machala abandi ko menacenga na obomayo soko Kinshasa na rosalo mabe o mono kufa nyama soza na poto na grâce na Claude Machala olobaso na poto grâce so na poto grâce so na poto grâce a chala mwana yonde mto na ko ta passeport na ngana ambassade ko apesa nga visa mais monta futa billet nyonso za chala mwana za yuti. Il faut arrêter koloba bongo question na poto eza grâce na yo non eza grâce na yo te parce que na ya na mbongo na yo ti ozalaka muta musala oko chike ochelinga passeport na ambassade parce que ndoko ko ba passeport ya bat na ambassade ozwelinga visa na che misapi na nga na zwi visa na nga na ya Schengen na Paris ozalaki même pas na $1 yako o tapoter bazo signaler penya babila fait 42 minutes na ndenge na ko ya poto et pardon ndenge cha mona kufi to leli makama grave linge bimame live est signalé mama grave linge mo bat baye ba quitter mais live est signalé mama grave linge ba mo signaler live na matanga l'état congolais nyazo matanga mama chala mwana en charge Mama Olive P a télémaki bazo matanga mama chala mwana en charge. Ya mbo mona kimi présence ya Félix te bako sangana te bayoka na ate. Nito mama Olive wela ki matanga batikela ki matanga. Batikela ki matanga. Ya mbo moni bo tele matanga chala mwana ka Félix a quitté batumba a quitté parce que mama Olive bimisa ki mo mutu makasi. Donc nous avons ça na bango na PPRD bango kamba okundai et au sala ba piste l'état tiki makambo na boko ya ba mama ba to PPRD bakunda chala mwana mbonga matanga eko bima en tout cas so ba leki na ngaki sa bazawa na ba ko préciser mbonga matanga bima combien na bosa ni montant 200 000, 300 000 à habiter. 150 000, vous me précisez s'il vous plaît. Na bourse du montant. Pour gazer na poto, na bi montant mais na bourse pour na baba bitiste. Bon matanga eko bimawana. Mais na réunion makama matanga chose grave. Claude Machala a joué bandeko nae. Alati si bamba kumwe banyesi ya chala mwana. Bama lo bande kwa chala mwana. Makama matanga. Eza kwa nga bijou na ndako, mais bijou mo représenter nga na réunion matanga. Eza kwa David mo na ndako, David mo so représenter kwa na réunion matanga. To azu bande ko nae akomisi bamba kombo na biso. Vous tapotez live. Azu bandeko nae akomisi bango na kombo bandeko na biso ubana Kinshasa. Oh, na réunion boye bandeko Claude Baobima na makombo na biso. Nous ba réunion mosuke matanga toki ndenge nini. Ba bengisa biso te, ba convoquera biso te et le côté toujours ba bakemaki réunion. Réunion ezara ya ndenge nini.
Bon, tout nanga et le on souverain matin à Chalamouana, va comprendre que ma comme Claude Salema Molukuta, ngana leki émission. Et on défend la famille, pour se na moi, mon tunabi moi libo moi la famille, pour battre la que bien. À cause d'année maël était, bon mon écart mon tout lico, aime soit cause important, na likambo moroboui. Émission on a salarana nous litambui. Émission nous te basculer ma kambo. Tout. Je vous dis tout, sauf rien. Bah, vous comprenez qu'elle, oh, Hélène, moi, on a la réunion, Aza, Hélène, ou Wapte, Isaac, qui n'a pas de Claude. Parce que, eh, bon, Rubima, Babani, ba, au Kabola, Mbongo. Nous, les femmes, là, tout ça, la attention, mi balin to lingaka. Mais, Azo, comme on a TikTok, Joana. Mon amour, quel est mon amour? Quel est mon amour? Donc, ceux qui n'ont pas la mission en été, bandi kwa chala mwana, balinga ba kota na ba kombi, ba 207, bandi kwa chala mwana propre. Chef nanga mwazoya, cadre nanga le kawana. Vous avez vu des gens qui sont venus? Steve? Non, j'ai vu personne, non. Par là. Bon, ça va? Oui, ça va. Ah, c'est vous? Mais c'est parfait. Vous récupérez un défibrillateur aussi. Ah, mais il y a qui déjà là? Ça fait des noms qui posent, hein? Quand on a vu ça, comme ça, là, quand on a la chef, il faut respecter. Ceux qui n'ont pas la émission en été, mais ben, les quoi, tu as la moi, la 207. La 207, tu t'as fallu un 207 et boumaka. Les mamans Olivier pour comprendre. Je corée bima. Nos moni, babimi ça ba bus wana milai wana, ba famille tu as la moi, on se voit côté ba bus wana milai. Andi quoi, tu vas savoir matabi, eh, bon mata wa tebino kuna. Azara pour la famille en match à la monnaie biologique. Parce que na salara émission, na loba makam kana loba, na on a fini à qualité, est-ce qu'on a fini à cause d'émission là? Bah telle émission c'est na fini à qualité, na loba kam qui mais et déclencher ma kam nyonso. Claude Abenganga finanga. Parce que ma ba ka vérité. Et cause en vous avez 200 000, il y a un terme à match à la moine. Na 200 000 $, si je ne me trompe pas, na montant bongo, na ba dépense ba kunde la chala moine, mais on sera à 30 000. Botala qui matanga chala moine. Donc ce dossier, bon on sera à 30 000, donc matanga ne ba kunda qui m'a kamé sera à 170 000 €. Ezabe Kishasa makambo e tapoter live to finga achala mwana mwasi apasi ezande kozanga koyeba atombaki na pula mabe net na ki pose na zo pesa ki na ngambala moko na bomsa bilo na ki pose to sola na biso bokata te koza na bino wana ko to sola ko to bien na salle na nga pose eh tapoter parce que il a évité. On va aller pamba. Polo. Bonjour. Donc là, tu as un peu de sokoli à moi.
na maternité na 5e tchana kufi et comme il faut ndenge zalaka il faut réunion makambo enterrement pas mutu akufi aza mutu ya ibani il faut ba réunion ba rekunde ndenge nini ba kosoma cercueil nini ka ndenge zalaka ba réunion ndenge salamaka ba bifu ba responsable quelque part ba to tchana famille tchana na ba ya mais ce comme une réunion zalobi ba pesa ba adresse té pour so yebana té parce que réunion zalaka yebana té mais au réunion salamaki ce qu'on a que nous représenter biso na réunion ba to représenter la réunion to yeba répéter so ya banani ndobande vient na biso wana azo batu na ya famille alati sa bango ba kombo na biso na ke osala émission na nuli tambwe nde place makambo nyonso efongwami nde ba ko comprendre donc ba oza ba to lokuta nde Maman Olive a considéré famille, nde a ko na ndaku, deuxième fois ko na ndaku, a ko comprendre que oza mutuboye parce que émission na ezala qui partager et talamaki. J'ai dit encore merci à Marlène Kassanda yangwana, merci à Marlène parce que c'est elle qui m'avait motivé mais que cette émission na benga na téléphone. Ba besoin na matanga, OK ni ba émission abi pijio ko ba comme ça so bati ba yebite fo ba comprendre la maison de kafo loba après mbonga matanga pe ko bima wana famille match la mo ko considérer bango pour tozala en fait biso na famille na biso mikolo no so bakufa le tcha mona papa nanga azale mutu akuna na maladi au kane pe lobate leki na bango suka moko demi-sœur na yo atikali wana ipi abela avisa gauche na droite ok le bani atambola na malonga te donc le ko so pouvoir na matanga tchala mwana lati yango nzoto ni lamba Claude oyo asuma biloko mabumo ya ngombe nde bana lili liboso nambisa mboto moko ya sika wana pende ya frais repas ya papa oyo yango sute mon tchala mwana c'est important tokundi tchala mwana makambo salami toleli koleleki mbongo etikalaki ya moke wana basoli entre mama bato ya famille kona Kinshasa bakaboli Claude amuko décider pesa 500 wana pesa 1000 wana kozwa mokie wana kozwa boye asali baba bajiki gérant na ye wana ndenge amesala kosala e koleka 40 jours pour moi, il va salir 40 jours en match à la main. Bon, mon aki on va talaki, va salir 40 jours na ye. Maman il va salir Pierre Tombal. En tout cas, merci maman Olive Pierre Tombal, les qui tourne ma casa, ça Pierre Tombal à Kitoko. En tout cas, on aura qui maman chala mwana na ndenge isengela ki la possibilité bazala ki nango. Nde tu kozongisa le pont abatu ya Gombe. Parce que nous avons fait un accord avec Tchala Mwana. Parce que je vais kabola biloko ya mutu ya kufaki. To mona ta bijouté. Ata mayaka to mona te. Liyaka kilo to mona te liyaka. To mona te. To mona ka ba robo yo. Ezala wala muna tongo boki na nzoto vana canapé ta TV ba robe so wana na na ni Claude masala biso yango wana biloko nyonso oto ndo mona chimana ndo lata ilimwa yango biso bandeko basi atoki mabala ou bien heureusement mbongo mebele okuta na mobali moko bolingani ça peut arriver et ça n'a moins interdité mais kolinga te ba bien na ye esangana na oyayo be kolinga te mobali ya ni lokote ayo okuta makambo na yo okomisango opesa ba responsabilité mo boye
monsieur peut la responsabilité wana pour na honorer pour nous tirer la place à qui mobile pour na balo bana ndako ba pese respect mais ya que ça na ndeye mususu maman na kufika na maladie maman na kufina mobile abane ko tromper mingi ba fini ba finga na bango maman fini pas na to libena ngoelote ato finga mabundi minene ato finga zule panzana ato finga misu minene ato finga ndumba nyoso koloba to mesana nango meka nzambe mutebi motema nanga donc on a qu'il va me couser maman tchala mwana abela ki oui maman tchala mwana abela ki ka pona obela te souci écoute avec maman tchala mwana biloko nyonso etekama bandako nyonso etekama maman ko na ningo partout akota ka ba ningo na Claude Machala au moins moi mon cœur bien maman fin na téléphone pour Claude Machala ou te ko la biso to perda mutu munene to perda baoba ya famille to perda papa ya bana to perda mama ya bana to perda koko ya bana to perda yaya baleki to perda leki ya bayaya tchala mwana tcha ncho kote abuta ma pembe yeli ba tchaka produit te amulu ba pembe wana c'était la plus belle de leur famille bomo yakida ba periki na mutu masana tala suki milai ba suki ezalako ozo kango ozo kota maboko ozo kota misuni. C'est une femme qui était très belle. Asala ba bebelté, asala ba esthéticité, akati ba mabelete, akati ba beauté, asala ko akola naturel. Na zo bande ko na famille benga na bana na famille na mama bisa ngai. Na bité pourquoi na ngai moi mobali mais afanda kaka na choix te stovandi. Quand une femme dit ça, donc comment il y a un souka, mais t'as qui a ta bengani ok, mais le on sait qui, à mon avis soutien na montu vendre la kaka, au kunda ok, à qui nous katina souka busilana. Amacha na mona bien malade au teke oh, montu na le kunda, azoliate, non. Amacha na mwana kufa kisusi atali bandeko nyonso mapresse bakufi atali pamana ya kufa atali bana oyo na ko boko na ko en charge ako suko pesa bango ako suko sala bango ba bien o bana ko sala bango te makaso na bango c'est triste c'est choquant makaso na bango awezate pour na battre la image nae donc mbongo so mako benga osenga mbongo ozobi tuna mbongo mama ozosenga ngai eza ya solo toi ça théâtre Yimoko mituni mbongo mama zo singa nga oyo. Eza ya solo to sa na théâtre. Eza ya solo singa pizza. Ndetsinga na nzima ba monta wa no senga te. Nabi Ipali kwa mbete bato
asa mbongo na ndako si donc nga pour nga annonce à théâtre. Mais c'est à la fin que j'ai compris que Azaki n'a besoin, il y a AIDS. Même l'État congolais a aidé Tchalamouanaté. Même l'État congolais a aidé Tchalamouanaté. Même Maman Olive a abandonné Maman Tchalamouana. Mais c'est à la fin, elle a remis avec maman grave. Et Maman Olive a mis ça et Moutou. Nabula mutabenga na muta l'État. Abila na bijou. Quand on a Tchalamouana, on a muta Maman Olive. Parce que si on était l'État congolais, on s'en a un sabotage. Parce qu'on a une réunion Mouroboé. Mais bien bon. Donc, lui, maman, vous savez, 10 ans, monsieur Bastos Omaïli. Je pense que maman Tchalamouana, ce qui va bien le sur Zara qui a un coup bongo, non. Je pense pas. Je pense pas qu'il y a un coup. Au bien, au Kola, au Kumamukolo, au Tarakeno, na vie na nga na sali musala boy et beauté la nga ba fruit boy. Ba fruit wana ce qu'il faut na odeur au Kumamukolo. Asa mutu mwa la na tongo bo ah nana $1000 te beauté que na ta lupan wana ta katikati. Ba pesa nga ta 50,000 na sumba biloko boy. Ezaki ce moment de farali ya mbongo ni siko biloko na ye. Parce que toi la gère ba famille oyo tu la na biloko ba tuté. O lupangwa yaya to kabola lupangwa leki nyo surtout ko tabilo wa mapang to landakati so ndugo eza yo so kabelinga o kabelinga ndeti ko auto yibanga kala minute saka nzala mutesali utayibinga oui mais je vous dis maman nazali na besoin ya mbongo ninde sikoyo c'était ça le moment où ya fanda ya mbongo nae ou à l'aller à la mouki boy, on a besoin de maman Olive té, on a besoin de nani prise, ce qui Félix était, azana ma pannaï, azana mi tukanaï, azana ba bijou naï, maman azana bijou, ba bijou ne soit azana weekend api. Ma or nyo sa mine na na sumba, pour la ta or na kingote, azana soit sumbi, ba ana uboma na nini naï, aboma ba bijou, bilo kono soit weekend api. Quand parce que je me bats moi tchana ndaku a sala raté a boucha raté a na olio wa banda libanda et bien ça mo pesa kai a tchana na poche a sana mo bulu nae so comme nous ana mobali ndeko nanga a mino vitir boyai moi c'est tout là té alors la mo ki boy atteindre compte nae na sina 100,000 moko wana mais passe ya makasi sur zaki nini mama wana kufi ba mission congolais ba yati les seuls motoya ezalaka wera na ba mission ba yibani ya minini mais maman wana soutenu ba mission beli na kuku Nandinga kuku. Maman se ba mise belle na sera kabla les fils ya muzi ya fili ya mwana mbali nani kabila nani oya mwana. Tout le monde a profité. Tout le monde a JBT. Tout le monde a fait hériter. Tout le monde a falité. Tout le monde n'a même pas na habité ba benga Claude Machala mais Claude Machala il a sa famille na habité bon soit après ça va contribution bon ça pas Claude ah Claude Machala ba botate a ta famille donc match à na kufa tout le monde a ministre ce qui ya culture na ya wana tout le monde na wera
na quelque bato ba politique ba yebi mwa moko bato ba PPRD wana isili parce que pour nini moi ça tambola kina mobala on a poussé ba conseil à ma B ye penza muta dindisi mama na liburu biso le to perdre muta kenda ya tambola na ye aocha basi mato ye pena ko disanga ke tilo la sumwa cité azora sumwa cité tilo ça zora ni basi azora basi ato finga mikolo na fait na TikTok azora ni basi mais biso kenda na ye akenda ta bijou tikala te ata lipape tikala te ka kumba muto tikala isili il fera ça te fera beau tenata mwana moko mwana pe donc c'est un peu ça la famille le match à moi ça 10 ans biso to bosa na ile lote to bosa na ile lote to zane kana mutu ça va être difficile to bosa na mais to pet akenda to perdae nzambe kazo lukumu bo mutapesa ipe mutazwaka mais juste un conseil na bande ko na biso abasi tutika ko vimbisaka mibali mapeka basunga mobali oyo na vision mpona kobota na mwana lokola anya orespecta tiela mwana te kobota na bajournaliste ya télévision ya Kinshasa mwana to anya babisaka kumuli liboso parce que azalaka danseuse ayeba na mwa moke mais ba oyo batika soki bayeba na raté c'est chaud hein maman a souffrir hein maman a souffrir omona mutu afandi abie akufi atiki azalaki ata na eloko te azalaki na biloko akutalaki nde na libako ya mabe moi ça na travaillé dur na vie na ye hein a travaillé dur na vie na ye aluki mpe na mbongo na vie na ye et puis soit ke kopa mbongo jamais oya na $2000 jamais ayaka na ba 10 plus koleka jamais problème na bandeko ya Claude te problème nanga na Claude match ezalaki kaka non ogéraki vie ya tiala mwana mabe et puis okabolaki na famille et puis ti lelo Claude azolia mbongo ya babenga yango nini c'est ça babenga yango nini bato balia bafumboka musicien foto na babenga yango nini oyo bien komelanga s'il vous plaît botapoter live babenga yango nini SACEM te SACEM ya poto ti oyo ezala Kinshasa bawelaka mbongo babenga yango nini boyebisanga s'il vous plaît soki c'est ça soki ça c'était là parce que c'est ça ça sème so ile omoza na Kinshasa ba wela ka mbongo ba wela ka bitumba boy na bata ça sème soki ya nani wana o bazana Kinshasa wana tibo zoka mbongo pesa ka chiko mashallah abeta ba papa le couteau na ba kotisa pona ni amu achala mona tililo ba bunga YouTube achala mwana wa gerango to ebité mbongo bafutaka bango na bamiziki na bango babetaka wana ni bazala basala balbum mbongo leta futaka bato na Congo kuna to
ngana yoka babika mutali yango za Claude olia mbonga mama wana aza ndeko na ote bosani pacte moko te ya mariage bobota na bino mpe te okilia mbongo wana pourquoi tika mbongo wana bandeko ne balia ngana na posa mbongo wana te tala nana te nanga mosala aluka 1 euro nanga nasomela bala nga lipa nana posa mbongo wana te mais c'est juste tikela bandeko ne ba souffrir au ban Afrique ba msuba sobela balia oyo suliaki ososalaki koki osali ozwi nyonso je sens que tu as une voiture. Hein? Donc, on passe dans tout à la Rayangouana. Batu ba fianga na sala émission ozolanda ni héritage achala mona nakenda na héritage wa papa nakenda héritage wapi nakenda héritage wapi souci na pito ngandi ndeko na pso la bien isili tunga kwa na mbongo na ye tunga kwa na ba bien na ye souci na pso za ngende yango wana souci na yike no tena mwana kufi boyi akufi na kata lupangu na ye moko oya somba mais Claude Machala ayeko vana chala mwana kufi na lupangu ya locataire nzamba pesa so makasi kaka asaki mais biso totikali sima tozwaka mayele biso basi tozwaka mayele olika mbala mona yo j'ai l'argent surtout biso basa baluba toana vantard mbala mona okoza na mbongo mbala mona kaka eza yo mbala osenga on aura 5 000 à 5 on va la 5 on peut ça 1000 wana te on le PC quand le PC 1000 le PC 1500 quand le PC 1500 le beaucoup on PC 2000 si nous comme ça au tarabi au côté ka voiture on tambola na ngote na po sambo oteki si nous comme ça la mukaba ah ndako no somba na mpese wana oteka ngote vana no kunata oteka parce que pour nini ofungula de la porte ofungula de la porte no europisa tozo amaili botika ko boko la mibali na ndako mobali fasi ni ma responsabilité na ye boto ma boko la mbana ndako ozumba lokutu mbana ndako omofuteli ndako omofuteli courant omofuteli mai akosala susu lokuti asengo la mboko sombeli abile na olia ma parce que na commander Claude Machala le no olia papa balambela mo nganza bilo akati ya libumu Aba ya taba wana okela luponga tshana mwana bokuta balambi biloko ya papa Claude dans la table comme ministre mais bande kwa tshana mwana ba le Thomson na pondu na si likambo ko sona fandi kamusanga
elekelanga na baka non. Bato babi ko voter bato baza na ba mariage. Mais le coup de machala ta mon taxi jaune. Na Kinshasa. Le coup de machala. Ma code machala za solo ma police na sima mu konta ma bon sécurité ba kenda wapi. Poza ina mbongo. Akuta chalamwana ba policier tambola na sécurité ba policier chalamwana tikabla les fils azalaki na pouvoir chalamwana za na sécurité police na liboso porte na ye tikabla les fils alongo pouvoir chalamwana zaki na pa policier liboso porte na ye mais beaucoup ta cool machala aza ni député ni conseiller na présidence ni eloko atambo na police ba poso tambo ozanani eloko te influence car intimidation que Dieu te pardonne. Na ba na sa émission te après des abana na sala le canal live moi mon téléphone na sala na bika chumba na so atali bo sepela te mais je nazala comme je fona sala on a loba maluba makambo toninga na motema fona bimisa rango pour soulager nga surtout on obéit ça attention yeninga azawana azana basi ni yotia utawana basi ni hotel na banda kunso ko ni kokota zolala na est-ce que basi mana olinga pe close wana olinga close parce que azaki makamu mbali ya chalamwana asko pe chalamwana kufa mbongo chikola na na banda bozala ngo susu est-ce que basi wana ba masu Claude ni bana wele na ka ba est-ce que ba wele akili susu ah la vie Jésus-Christ papa Closo la nana na finga na ngayote et à la vérité blesse mais c'est la vérité oui maman Chalamwana Bella qui c'est vrai mais elle avait aussi des soucis financiers maman Chalamwana mota na ba taxi ndota na ba jeep macha maza so kina nda kuneboye bisika mama na mbongo te alobi alibistu mwana na finga na tronga ye ando finga na tro donc makuma tala démarche mabe le kwa basa ba soda na finga démarche mabe kwa basa ba soda kosa lokuta mingi mbui na linga boye te bona bo akolo balobe aka mulika la vana le bilo côté bona moi je abi pesa na saki na wana akoti bona saki mbongo combien on so ka 800 ma na moro le sous tokende libera kwa sous-te on après quelque chose au milieu des sous donc c'est un peu ça je vous aime beaucoup que Dieu vous bénisse projet Sclam ni levé na yo na Italie akomi koluka ko sangisa ba misa match la mona obatika na Kinshasa ba yimbaka ba beta ba concert clip calamité je pense c'est sur YouTube Calamité Zobima. Voilà mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Oyonde kwa lobby ça langage qui est ensemble. Pour vérifier est-ce que makambo oya lobby ezaya solo to ya lokuta. Tala kunseki, tala kumamba. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara.